que les enfants sont là. Mais dans l'Ibala, on a condamné parce qu'une femme d'un homme de Dieu, alors que ça bigini na ye, Yamadoussou, au Kilimouazo monde, pas mon anjobi na ye, puis les deux hommes de la ye, la ye le cola aux filles sans âme. Njobi ba Géraka. Eh papa, ba Géraka Njobi ba Géraka makiki. Hein, ba Géraka. Et ça gali pour l'hypothèse. Si on a tanga de c'est même ma classe mingi te pour donner ça peut ça bitumba. Alaksanga comment ya kobunda. Comment ya kotela. Mais là je reconnais tout. Faut reconnaître alakisanga bitumba babunda ka boye. Madina système boye bozo la simate. Voilà Denis. Denis c'est pas fou là ça ngolo ça Denis. Ah, tanga ouais azali biloko koleka na mboko. Onga na kokata moke ko salo ya salite tanga mutombo. Mutomba sala stade moko na sala Martin 9 fois. Ballon na ke 10e fois. Na sali ko leka. Kizamina. A sala 3 fois na sala 9 fois. Aye pe a sala prenga Martin. Nani. Tanga. OK. Laura Dalo. A sala stade Martin te. Na sala 9 fois. Yo zali ko Pilate Kofi Olomide, Agbe Antoine. Tu peux libérer Jésus. Tu peux aussi le crucifier. Tu peux aussi sauver Babia Chokoro, son fils. Azaï Missien Nayo, on peut te casser. Pourquoi Kofi Olomide doit qu'il moi non dans la quartier la tête? Pourquoi? Au Kasta Bolamou ya Babia. Congoli solo. Nzambe l'équipe bango sonangoya va to bana losako to bana Nzambe. Pour être Kolo Nzambe Tata Naboule. Yende moto asimbi pema soki tokutana ta mikolo ebele oyo tokabwanaki mais lelo oyo soki tokutana lisusu za Nzambe alingi tobondela Nzambe tata yanga bita kos na yuda na tiki émission na maboko na yo pesa journaliste boya sagesse science intelligence mais tout na ibi ya nona ngai na sengi be molimo santa kota kate na tango oyo etaton sanga na mayele mutuna moko elekanga ite po bayimboka bayo kape basosolo toteki Congo démocratique na maboko na yo ba confiance na maboko na yo toteki lisusu est ya mboka za ko pata na bituma na maboko na yo toyebi ete Matthieu 11:28 et topesi mikumba okopesa biso yana toteki ba diaspora na maboko na yo bango balesa biso na maboko na biso apambola na biso tika ete lokumpu masandoleza epa na yo yawe yo bana na biso bosukisa na biso nakomona tata pe na mwana na molimo santo amen Amen. Losako bokulaka. Iboki ya moninga Basala sombela ko basala kwanga to kolala nzala. Losako bokulaka. Mwaso ya kitoko soko baleka nga motema bako cheli toi fort. Fort. Losako bokulaka. Poso etabe soko mati ko selemuka. Losako bokulaka. Jokoli londe makabu. Voilà, c'est l'ambiance de cette émission. Je crois que vous l'avez déjà vu, les prophètes John Yefa, Père, ça fait un long moment. Tout ça, les émissions T, je crois que il y a qui m'ont absent. Mais les gens ont plaisir à Makassi. Déjà, s'il faut savoir, santé zotambola comment, Moussa Nanda mais zotambola comment, Mboka, les comment, aux comment. Bon, ndeko, autour d'un ami tout non mingi. Ce babenga prophète du peuple. Nazali prophète oyo azana peuple longo. Ce qui peuple lenga nale. OK. Peuple n'a pas singa pe na pasi. Très bien. Oyebi ko tuna santé na Congo ezali ke pa ya président de la République na famille na yi. Mandeni. Baliaka bien, bavandaka bien, bazwa mo pepe bien, bakota toilette bien, makambo tout bien. Boyo leka bien te. Soko mo libu metondi o batifo ita 85%. Oba na lolia banditi ba to ko ya biloko papa na yo moko pende to na ngai ozo seka nga na kufa kala. Papa, yo mo bolo na kolo. Papa, ozo na nga na zoloba. So tu na nga bironi. Ozo mona yami balé pas premier ministre. Yami ça de pas généraux. Na ba ministre, na ba gouverneur. Na ba député national na provincial. Na ba sénateur. To souki na bougumès. Na ba directeur général, ba directeur, ba DG, ba société paritatique. Mais to tikali biso to ba muro. Soki tozo bika na Congo. Ndeko na ngai mwana na ngai ya molimo.
Le Congo, c'est le pays le plus béni du monde, réserve mondiale. Les peuples sont dans la ruine, dans les misères. Et ça n'a pas passé. Yo que Dubaï, Dubaï est un commerce, na pétrole. Dubaï est un ami dans le désert. À part le on a un business, on a un côté. Mais regarde comme Dubaï est ali, mais Congo, on est tondi dans Kita. Papa, Kenya même na Kenya. On connaît mon sécheresse, ndenge bato bazo kufa na banyama. Mais c'est au Congo il a raté. Maïbo. Regarde le pays qui est béni. Pourquoi la population sont dans la misère? Réponse d'Angezali, c'est la volonté politique. Ma continuation volonté politique. Il n'aime pas la population. Baya Goshina biso kana tango élection. Baya Thompson et Paula, Soso et Paula, Kanzaku, Baya na yango. Hein, baya ko kosa biso, to kosa la bino, to kosa la biso. Ba projet tout na bango basala, ba lobelo ba sécurité pe ko changer té. C'est la volonté politique. Hein? So que l'on a Selema oyo, okuta mama la mi matembele sela on a rolia. Bazoli na diata bombe. Mais diata bombe so motali yango zali pulu, ezali liwa, ezali ba infection. Mais lelo na mena OK lelo na makala na bumba na toilette oyo ya tono. O ba timo na mabele ba chei tono. So ki mo ezali on va de ko na zo misami lingo ko bombe Santa 3. Mais ça tue les gens. Hein? Est-ce que le Congo pende à Congo et Congolais à Congolais? Hein? Oui, bien ndako nanga zawana. So ibana bazoli ya chocolat, bazoli ya mamateka, ba otie alors on va foutre ni comme nango. Ba mayonnaise, ba misu ba bazotel ngo spectacle, bazotal. Et où tu vois? Mais ce n'est pas de luxe. Hein? So ko komi na Brazzaville monsieur yo voyageur mingi. So ki oyoki babengi Gabi, maman, viens boire du thé. T'as la mounoukolanga. Du thé. Au sommet, na du thé on a route, mayonnaise, bâtisse sardine, pébéré, bateau na personne va bien pébéré, maki, tout. Moto aller. Brazzaville l'équipe sonani. C'est une province, il y a un beau cannabis. Mais ah, on a Congo sur la Gabi yakomela ti otamoi monokolanga ti yango mapa ya pamba na maya lebo papa le pays qui est riche qui est béni liti nanga yango wana je n'ai pas ce que dit la Bible Matthieu 16 verset 25 à 26 à quoi sert un homme de gagner tout le monde si perdre son âme liti nanga ata social la pamba hein ba stabiliser yango Attends, social, pas stabilité sociale, social est ndako, social est enseignement, social est hôpital, nano, stabiliser yango, totalement, très bien. Ce sont les volontés politiques, monsieur. Le retour dans la santé n'a pas bisoni. Hein? N'a pas bisoni nini? Yo la mise on a on me va comprimer on miner mi bana melibo. Na mise no mona obi la comprimer anticardiaque. Maquiller circuler bien ba cailloux dans notre tête pour que les cailloux tuent dans la circulation sanguine. Ba tu vas ba ngote, ça tue. Hein? Parce que sur la santé bien comme la bidon ndenge wana. Mi pepe mabe, lutu solo na solo. Quelques sont préfets. Atango bila auto benge papa gentil mokila ya nzoku simbo zoka atazobunda mais il faut qu'on sache ça. Et désolé. Très bien. Peut-on dire aujourd'hui que Jean-Marc Kabunda il est abandonné na propre son na Yemoko? Bon, effectivement, il comme Jean-Marc Kabunda a copé ça yo. Même yo ebi loi te. Peu ebi code pénal te. Ici au Congo, tout est facile hein? Tout est facile au Congo. Jean-Marc Kabunda c'est un bébé politicien. Un ingrat au kibe au carré. Un jombrique intellectuel. Maintenant, on a Jean-Marc Kabunda. C'est IDPS. Qui connaissait Jean-Marc Kabunda? Il faut dire la vérité. Kabunda nani? Batanga Bemba, Batanga Kabunda. Batanga Moïse Katumbi, Batanga Kabunda. Batanga Kamere, Batanga Kabunda. Batanga Ngobila, Batanga Kabunda. Batanga Kimbuta, Batanga Kabunda. Hein? Moutouassali Kabunda, c'est IDPS. Dans la vie, monsieur, la Bible me dit, Matthieu 10, 40 à 41. Oh, il y a personne qui a pas ça de connaissance.
juge à sol les Nzambe. C'est lui qui sont des quais des hommes. Pourquoi nous sommes ingrats? Kabundi, à mon avis, que caméra finga Kabila est à mon colombo. Après ça, propos incendiaire, diffamation, non. Mais Kabila a déjà caméra dans le Parlement à cause des Barondais. Hein? Est-ce qu'il y a Yoka caméra qui se tient en prison, qui m'a bimisi justice? À quel parti oublions les passés. Regardez les grands politiciens. Il a l'intelligence comme Salomon, la sagesse comme Salomon. Hein? Oublions les passés. Mais il était humilié. Na mona moro politicien mboko bazo caméra moïb na yoka na mona quoi caméra, mais il a tout oublié. C'est à caméra kamati proverbe 12 verset 10. La haine excite les querelles, l'amour couvre toutes les fautes. Moïse Katumbi azaki na peperde. C'est Kabila ndasa Moïse Katumbi comme mbongo wana. Alongo sa partie na yoka en tout cas jusqu'alors abenga Kabila kaka nini président. Mais Kabundi oyo kokosa tata Tshisekedi ongai katange orke oza ibena mutabushima ikananga. Bazu ba tie wana indécision mona na mboko de la vice premier ministre ya ensemble. O senga il dépasse par mercité grâce à Tshisekedi. Hein? Ce que l'on a tardé c'est nga makasi mingi te po donner ça pesa nga bitumba. Alaksanga comment ya kobunda. Comment ya kotele. Mais na sur reconnaître faut reconnaître ala kisanga bitumba babunda ka boye malgré le système boye kodonga simate malgré toute la divergence na ye na kata ba koteri na ye na makamone ya pétage wana apare yango non c'est lui qui m'a formé na je reconnaître ye quelque chose do bomana na ye on a te changer maloba ko non na changer maloba te il faut qu'on aille ba papa moto asele logo malam omoninga na botama na kisisa te na koni na kisasa te na ye na mokolo mais famille o héberger kinga za baswahili na ye na kisasa pa ne pas bienvenue balonga na zolo bazana kata pare père na mère ne ba adopta kinga donc père na bango akufa ki na contribuer famille comment la famille wana France a reconnaissance na bango lelo soki na zali aw hein grâce na bango ba mbanga na kisasa na cause les grand envers famille wana te et le rezo bomba jama Kabundi chance le repamba na Congo soki na saïba comme président yele Santal Yonde Kundo okase ba na posanguba okozinda okobolo lolo oki makamba chance là pas mais fili na Congo to fungoli miso makamba ko négocier pouvoir insuli donc une élection crédible démocratique to bimisa moto peuple alingiye ata musamboka total Montepe kaza ngingi na interpellation pamba moni mobule bimi te asali orgueil ya bango ya bato wana boy kotanga ko ya bato c'est un orgueil oyebi lelo tang balongoli moto humilité otikali simple citoyen cortège ni autambola na et puis na pouvoir na biso gouvernement na biso ba juge na biso asa simple lelo atika député simple humilité député bouté humilité ne quoi hein sur Jean-Marc Kabundi eloko ya sali il faut que Kofinga chef de l'État local est compétent. Je sais. Tant de gens qui pas voyage, mais président Zamuto a réjoui la famille naie. A récupéré ma où est le mal. Mais Kabundi il injure le chef de l'État, lui-même était au pouvoir. Mais Kabundi a banni ko tobola ba pini bateau. Il faisait le mal comme autre banda qu'on a bateau. Et puis ko tobola pini bateau, il article ça et 10 ans conscience destruction méchante. Punition de 2 mois à 5 ans de prison. Ayebi yango bakolande la ye. Yami balé. Il a fait l'outrage vers les chefs. La diffamation, na les injures. Tant que vous êtes bien un président, il est incompétent. Le mal du Congo, c'est Tshisekedi. Mais c'est toi qui étais avec Tshisekedi, on est qui était pour nous. Pas Bimsambo comme aide de roi de pour nous. Hein? Au moins, on a un Judas d'Escariote. Un vrai Judas d'Escariote. Hein? Bien, mon Tshisekedi a Kansa Kabila Mokolomo. Donc, je suis là, il est reconnaissant parce que Kabila a pu son pouvoir pacifiquement. C'est ça le problème. Il a toutes les possibilités de retirer Kabila à genoux. C'est lui le président coup constitutionnel, coup de justice, il a tout, c'est Chilomo. Mais pourquoi il ne fait pas ça? Azomona monté à PC pouvoir sans Makila, sans Kotanga. Hein? Il faut d'autres monter. Kaboul n'a pas de cœur. Kaboul n'a pas de cœur. Il finira mal. N'a quoi il le comme quoi. Oui, bien, c'est clair. Bino boye bakate. N'a bino bateau internet pour finir bateau. Tout le monde il faut bino.
Mais si on va convoquer, mais tu sais ce que tu as fait. On a évité dans le Koloba. Article dans le code pénal, article 75. Hein? Celui qui fait l'injure à quelqu'un, ou bien outrage, diffamation, amende de 5 000 $, et puis il est condamné de 5 ans de servitude pénale. Est-ce que vous voyez Bakayango? Hein? Ba juge ba beloko nyonso ba dosaka mo na attention ba yebi yango nyonso. Mais chez nous les juges sont faciles. Chef de l'État c'est un garant de la nation, père de la nation. Azala Koka c'est notre papa, on doit les respecter. C'est ce que dit la Bible. Hein? Romains 13 verset 1 4, toute autorité vient de Dieu. Parce que l'Amazon chapitre 3, 37 à 39, qui dit une chose arrive, ça on donne. Hein? Déjà touché place où va toucher à côté. Et ça dit quoi maintenant? Kabunda Kasate a échappé dans la justice. Justice sur mon attention. Tu as les épreuves. Que ba détournement des biens de l'État, ba tche bambongo balongo na kati ya pote pour toi. Nous tozali na awa crise monétaire. Est-ce que tu as les preuves? On peut savoir. Premier badengi. Papa, deuxième fois on benga Kabundi. Troisième fois à Ozongate. Naïbi soit troisième fois Ozongate. Moi je te dis la vérité, tu verras. Et naïbi sanga bango. IDPS. Bon déloger Kabundi na ndenge ya humilier. Kabundi a mouton noir. Azali bombe retardée. Yeba boye. Matthieu 10, 15 à 16. Vous avez la prudence au la serpent. Et il promet aussi aux gens, Ana Makambi Bélé à Kolo. Makambi à Kolo, c'est une négociation toyebi. Et là, on Kabundi à Kolo, c'est comme un Congolais, bayebi, exact. Opposant à l'Oba, nyos, Makambi à l'Obi, Makambasika. Naïbisi Kabundi Zaïna, Ecclésiaste chapitre 1, verset 10, il n'y a pas de nouveau au Makambi. Tout au Yoka. Nyos organise les propriétés à Simanaye, Mandimaye, et puis un impact idéologique, la Kingabo, c'est Jekoko. Très bien. Merci beaucoup. On va parler maintenant de l'évangile. Les prophètes John Ngefa Moussa Nzambe, les prophètes du peuple. Lelo, après plusieurs acharnements, Otomona, pasteur Mike Kalamba, Ina Mwasinaye, Peniel, tout le monde a proposé ça conseil, le loba maramona na ba énergie surtout. Bon, bazawa deye, moi jaboye, kotonio surtout makele et tout machin. Lelo komona bango, toro yoka, na ba sauce que Peniel azana Kinshasa. Et puis, il y a la réconciliation entre le pasteur Mike et sa femme qui est Peniel. Tout le monde a sexta Bima, a la Peniel et Bima, a s'exposer, nidité dans les réseaux sociaux, na bikini et tout ça là. Les histoires comme ça. Mais quand même, comme on a négociation entre eux et le pasteur Mike. Non. Et puis réconciliation de tout. Non, monsieur les journalistes. Hein. Un journaliste doit avoir des informations dans la source. Non, c'est ça. Hein? Ça, j'ai bien dit. C'est ça. Et moi, je peux te dire aujourd'hui, Exode 20, verset 16, tu ne porteras pas de fausses témoignages. Nakondima, Oyunamona. Réconciliation, ma bête, parce que la Bible des autres, Somme 133, verset 1 à 4. C'est bon. Mais. Les balles en limite parce que parce que les enfants sont là. Mais les balles en a parce que une femme d'un homme de Dieu. Alors que ça bigini na ye, Yamadoussou, au Kilimouazo monde, pas mon anjobi na ye. Puis les lozongela ye, la ye le cola aux ofines sans âme. Na côté qu'on a appelé ce conseil. Il écoute bien, mais il y a vidéo tout à l'heure. Ma vidéo, c'était wana, je ne sais pas moi. Je sais que le pasteur Mike, Azaï Motua Douceur, Azaï Motua Amour, Azaï Motua Romi qui était ça. Mais Bozo Yokabe, je ne suis pas sûr qui, même Bakuta Yenaï. Mike Angato Bengi a embarrassé sous te. Alors, le président Moussous, Toyeba. Hein? Toyeba, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Ata batuna yo, il faut bayoka. Parce que yo tuni toki, il meurt. Il meurt, il n'est pas yon, on t'a dit, il est moli partout. Hein? Mais ngai n'a une information à sûreté, na kota, quand on a ébatté, bako ko sur la baza ba ennemi te pa bana kati.
mais pour na ba songa na ba réconciliation baninga internet je ne crois pas parce que maman ana samusi Mike na ndenge moko terrible soki eza bongo mpe réconciliation eza mabe te te réconciliation na kati te papa kozongana na bango kovanda esika moko bala na mwasi mobali te je ne crois pas ekosala ngwede Mike eza na fiancé na ye boso soki balingi bazwa vie na yo na lobby avi na nga pour le moment ezali point d'interrogation pour le moment eza point d'interrogation pardon papa pourquoi sanga la politique point d'interrogation point d'interrogation parce que je connais Mike et de façon na ye oui bien loko mosusu faut kozalaka na fruit ya Saint-Esprit Galates 5 verset 22 l'amour, la patience, la douceur. Et là, comme monsieur, il y a bouillé. Est-ce que quand Mike Magamoto Baloba, Mike a mené dans la télévision, que le Baloba, Marc il souffrait. À toi qui Matthieu 11, 23 personnes qui n'en ont. Tenir Makamango et l'équipe. Et un gars pour faire du peuple, il y a la banquette dans le lobby, et là, Makamango sur le Kouta. A rejeté. Mais quand il y a le peuple. Mais pour la péniel, à qui pétage? Abia petit pétage comme Sambela a commis a changé na lobi bandoki ba changer pesa nga losako papa ndefo losako beaucoup la nyoka ta longoli mposo akotika na nyoka so azali mombito ka mombito OK na bisela ko wana il faut attention na kosambela Bible zo bisabiso na Matthieu 24 verset 5 ba loup féroce bazali ravisseurs ils sont là hein bien Bible zo bisabiso dans Matthieu 7, verset 16, Matthieu 7, verset 16, on connaît l'arbre est bon par leurs fruits. Et puis aussi, Bible est biso, tout le monde va s'en dans un ministère na bango. Bah il va être péniel, azay na famille pastorale. Papa péniel za pasteur. Hein? Na maman na yi, ba to ba yi ba kayango. Hein? Péniel là bon comme pas ya pasteur, papa na ya pasteur. Mais babotaka bana babotaka mitema na bango te oyo etikali nzambe moko sala c'est ce qu'il a fait là elle a fait saboter même ya dibota na ye mobali na ye bana na ye oyo etikali c'est Dieu seul qui connaît mais on t'a changé pe prophète pesanga losako beaucoup là basaka likopa na ndokita oli papa réponse à mon appel na suki komela nga suki wana bino komela ka tribunal papa suki wana mais to le bela parce que bala le bela internet ba ezo le bela yango na lobi yango c'est que plus ne c'est fona mona Mike ngai mon koto mona yo okota makambo wana makasi osoutenir Mike Kalambai au télémela pe Denilé si en outre temps Denilé ça qui peignait le rôle là mona nae fille nae lepe batu ba comme ça que yo mtope ça qui comme wana tipo c'est ngaite mon ami ça que tipo ça comme nani nani yo mon tonabino ya jackpot jackpot ça tipo mais kasi yo mto réunissant moto siko ayiko sembola ngo pende bele oyo nani film la film Ken Piala la moi belle Ken Piala ça c'est mission quand on peut une vérification mais ça yo kanite pour nga tikala ndenge yo kadu nga kadi nini parce que ndebo benga ndebo sala ba biloko wana to moni nyoye ka do défendre ki Mike côté à Denis pas avec na part ya mona na epeniel sikoyo lelo soki babongisi bino bokosuka wapi na besoin réponse totika na soni botika na soni siki ga penye bazonga ba ona Mike bazonga na bango fumangani bine mona ni polele boy papa fumangani na yo moko papa tiko mituna boy go papa parana ke aéroport tiko ke na kimia yeso ame manga papa oyo motuna boy ezo le kelanga na zo ka réponse te boni misanga pardon fumangani mona ni papa fumangani bine zo mona boy hein na ndenge pe pene a cause mi pena bigina de tala mo pen fumangani so dessiner est-ce que mina fumangani dessiner yo papa akuna te na ibite pas na soina Mike na soina ete na ibite mais zo tambula ce que tu dis c'est vrai ba tuninga mitune bena bino il faut na yo ka Mike aibisa ngai vérité
mais je ne crois pas. Sans qu'on ait ma vie, ça quand je me Congo, ça va rumeur les amis, mais il y a l'andi peu intérêt naé parce que tout à l'heure vidéo assez extra pour tout le monde peigné la zo sala musala kitoko. Sous pasteur Mike bablo on a peso zongi là et habité na za mutu nzoto senga un peu ma mouvement mindingina mitenge et tout ça là nzoto ningana amoni que bon je peux retourner avec ma femme. Oui bien Ndeko. Sur le plan sexuel, excusez-moi pour cette question, mais par rapport de tout le monde a peigné ndé bato balba qui peigné na ebi makambo belé na mbetu peigné malgré une politesse na ye yango Mike bando ko kotika été to ko mona ngokande circuler na ba réseaux sociaux. Bible Ezoï Bisabiso, Jésus nous appelle dans la purification, dans la sainteté, non dans l'impudicité. Impudicité est d'aller fleurir à Satan. Très bien. Oui, il y a ça le rapport. Quoi, il s'abat même avant la question faire Galates 5, verset 19. Les œuvres versets sont manifestées impureté, impudicité. Moi, je suis comme un âge déjà 2 ans. Au moment à cause de moi, na popi, abani ko sale be jesi ba kale so donc e botamina motuna bango. Moi c'est ba la ko sukula nzoto te. Eza loko e botamina na motuna. Et ba le moi c'est ba la sexualité te. Ezali eloko e botamina na motuna. So le koto makamo ya bana basi zo neto zo mai ozo tshana makongo ya koba. Eloko nzambe asali bango ba yebi musala wana bien makambo tout cela ici. Frère Batonio so babala bandumba ba souffrant na vie na bam. Hein? Ce n'est pas Kakabonio Bakaka Mike Kaka Peigné. Il y a des femmes des passeurs qui sont des impudiques au kid au carré. Au moins ils m'ont à Londres, t'es dit moi na ya chante kunale à Kena douche. Abimisi ma belle tout polele allez a pendu ma colonae abani ko se masturber abiyaka njobi yango moni njobi yango est-ce que njobi ça ndoko sikeza hein ozomona ngo ça ka yete bazali ebele ça dit quoi bako ko bala ye na sentiment mais misala wana ekolongwa na yete yango moi bible lobi na proverbe 19 verset 14 on peut hériter les biens du père et des mères une femme intelligente se donne de l'internet. Très bien. Tozongi sur na proverbe 14 verset 1 une femme sage bâtit sa maison. Hein? Njobi ba geraka. Eh papa. Ba geraka njobi ba geraka makiki. Hein? Ba geraka. Ezaka lipo. On a mona lelo na ba réseaux sociaux. Moi c'est avandi mon corps monsieur. Polimbisa ngai. Akamati téléphone à Miché. Azola Kisabato. Tala. Bomela. Ye moko azui biloko mindele basala mibali boy. Musu molaiti yao. Soka chebo sima na motema. Liwate. Hein? Nabi liwate. Botala to botala kate. Ngefa zolo ba makambo ya vérité. Hein? Ozomona bana mususu ba Sénégalais, ba Nigeria, bazo ba pomade mongo na poto soko na Dubai ezali. Soko za ko tia na kati ya na njobi. Eko comme ça to ko cheval bon. Siko bana na kata hotel bisika na bango, moi c'est lingi ba qualité wana ayi apesi bango mbongo abeti satande. Hein? Ce qui est plus grave. Moi si bochaka manzaka na bino miloko la bampongo. Avant de moi kamati di belle na mona rabino hein. J'ai dit ça na monaka bande konanga. Tango solo bomonaka ba bloquer non ba. Non, mais na monaka na internet. Mais côté ba tonengeni. Ya moko azali ko ameli koto libere ameli libere koto ya siko abi manzaka oyo atiko mpongo soki soki seta muke na kati yango bona bana nini cancer et utérus. Très bien. Beaucoup de femmes sont dans le cancer d'utérus à cause des angles. Attends ya muto ngo tia mama côté wana mais il faut kata manzaka no bien pe botia ba désinfectant. Hein? Et quand moi je vois ça, Nabi, oh Seigneur, c'est Ephésiens 5, verset 16, racheter le temps quand les jeux sont là. Hein? C'est triste, mais ma wamingi, baza belé, ça n'est pas qu'à peigner. Toko senga Nabi nobo. Ata bosa makamo bosa na bokuku. Et ça ko déshonorer le Père créateur. Mokili na Sodoma, ekufa kana lisumu moko ya ekobo pe homosexuel. Donc Peignel a fait déshonorer le Père créateur. Il a déshonoré le Père créateur parce qu'on a dit fille, il y a pasteur. Mike peut il est seul pasteur. Donc quand tu m'as maman qui était Elemba, na conseil nanga. Na kolo bana Mike ebo.
bana bana kati. Proverbe 12 verset 10. La haine excite les querelles, l'amour couvre toutes les fautes. Et l'amour oublie tout. Et l'amour aussi a la patience. Et l'amour aussi a la bienveillance. Ponanga. Bana bana kati. Beaucoup de solo là. Alors talapi bana na ipa bouti bango. Mais à côté Anjobi ko pesa de ça de. Oboyi na catégorie. Na boya ko sala ngote. Si on sale yango, tu auras des conséquences graves. Je te dis en tant que prophète de l'Éternel. Un rôle d'un prophète comme un sentinelle. Ézéchiel 33 verset 7. Il avertit, il dit et il annonce. Tikalandingo tikali. Toki samuke, vous en avez fiancé na kalami kita ko balae, l'honneur la gloire revient à Dieu. On ne marche pas des chemins à la fois, mon frère. Pasteur, Matthieu 6 24. Tu ne peux pas suivre des chemins à la fois. Ceux qui ont besoin de moi, c'est ceux qui ont besoin de moi. Vous voyez, vous avez besoin de moi. Il y a besoin de moi, c'est oh bébé, chérie, nini, ceux qui ont besoin de moi. Vous voyez, vous avez besoin de moi. Vous avez besoin de moi. Akoya wana na Jean 10 les volets viennent pour développer gorge pour Dieu. Aïe ko boma yo kota na mabele pour princesse tout le monde. Bino be ba maman bwana ndako. Surtout ba couple pastoral. Biso pe to ngako yoka mate ndenge baninga musu balobaka. Bébé to yoka kango te. Chérie to yoka kango te ba paya. Moi biza musika to mona kango te. Na ebite pasteur Gisèle dans nga so ke mona kango. Pourquoi on a une vierge à souka? Hein? Mais si votre maman peut-être bébé, chérie, comment ça bien avant moi la popi, mon soir bien avant bébé bichou, et ça la peine sur moi bien tête. Tu vois que monter bandeko. Hein? Il y a un moment il va passer mingi va puberté. Puberté ne ça la bamu. Alors ba yankini wana ba kombo moko oya yokate pa kenina lembo. Lembo. Ton monde PC à Christelle Gambela. Ce sont des oiseaux de même plumage. Ce sont des oiseaux de même plumage. Mais si yemba so ko mono ko la Yesu ana katine Saint-Esprit. Regarde ça là-bas. Ça dit quoi? Celui qui sont les cœurs des hommes et les cœurs des rois, c'est Dieu seul. C'est Dieu qui connaît. Très bien. Toti kanzamba ça mo ça parce que mingi olobina Matthieu 24-15, oh, bah, loup, on a bien un commun, bah, quoi, t'as pas connu avec l'autre. À cause de la mission, bah, bon. Très bien. Dans mon avis, c'est chrétien. Nabi, bagata ma belle, wana. Tala moko, soit quand c'est beau, comme on va liboga foufou. Mais yon moussa, il n'en comment, pasteur, azana moi, c'est n'endako, au côté de la Bible, on dit, comment. Et soit, disons, toi, tu es une prophétesse. Tu prêches, tu... Dans la bonne précipitation, tu as vu ma bonne côté. Tu as dit, Somme. Zala na Osée 4, verset 6. Mon peuple périt par malgré comme ça. Soyez kenge, c'est que dit la Bible. Éphésiens 5, verset 14. Très bien. Et côté la Bible, on dit, toujours ça, vous savez, sur les colosses. Et Jacques chapitre 3, verset 1, 4. Yes, Jacques Ndekona. Dans l'ingité parmi vous, vous serez beaucoup de prédicateurs qui sont dans l'enseignement. Car vous serez jugés sévèrement dans les tribunaux de Dieu. Et Romains 14, verset 10. Nous tous, nous devons passer dans les tribunaux de Dieu. Très bien, on va avancer lentement ici vraiment vers la fin de cette émission, mais tout ce qui s'est na sommaire l'annonce participation, il y a Prince Babia, les fils de Babiandonga Sokoro, la best of the best. Bipawa pitomona ki Kofi Olomide azalipe moko ya ba jury na compétition ana. Déjà participation na e ezali madame mingi to komona éclairage ni peso bakisa na carrière na e. Komona pe Kofi Olomide na table oyo to bengi na lingala ya bazuzu o bazali ko gérer eux ezali en compétition. Tu espérer que Prince na ba vote a ko gagner ce qui Kofi Olomide azali to par rapport au comportement pe ya maman na e Maliki na Kisinjora, mais tout le monde quand même bazo sa pe promotion qui to makas to espérer que lobby Prince azwa la biso ezali bongo couronne wana. Bon,
En tout cas, le baboye. Hier, ce biso na Hébreu 12, verset 14. Cherchez la paix avec tous. En fait, il faut des verset. Denis, l'espace en nom. Et le côté. Il y a pétage, il y a pétage. Il y a un pétage. On dit qu'il y a un pétage là. Ouais, voilà, pétage, il y a pétage. Ça dit quoi, monsieur? La paix. Nde Matsaramboka. La paix aussi libère. Tant que tu bandis biso na bino ko bunda. C'est là où tu fais les portes d'entrée pour Satan à bloquer. Yami Balé, Chokoro Babia, moi j'en ai un fils, il est un grand chanteur, un grand chanteur de talent. Vous voyez, mon nom, il y a bateau et Télésambé. Mais surtout, tu as sa chance. Moi, 100 000 balles, on est vraiment. Quand même, il a sauvé mes naïs. A sauvé le partant naïs. Tata naïs, Zali. Kissinger, maman naïs, Zali, Maniké. Ce sont des grands vedettes. Ils ont des monde de Mobimba. On t'a beau faire des Maniké, Zate. On peut bosser avec Kissinger, Zate. Mais tant qu'on boit dans le bois, comme on soit. Bazo Bunda. Bozo cancela ko nyama longa ko bimawana. Yami Balé Kofi Olomide azali président géré. Mais Kofi Olomide ce qu'on a que il y a paix. Oui, je dis à Kofi Olomide nzambe tikeli biso mokanda moko. Biblia dans Romains 5, verset 5, le Dieu que nous prions, nous prêchons, c'est Dieu d'amour. Donc, dans Jean 13, verset 34, je vous laisse le nouveau commandement. Aimez-vous les uns des autres. Babia Zaki, musicien. Vous avez qui patron de Babia. Tambo c'est na Babia partout. Malgré Babia, on peut bénéficier de l'eau comme on peut maniquer le bakango. Tambo dans le quartier latin, mais dernière chance, il y a moins d'années. Yo zali kwa Pilate Kofi Olomide Agbe Pantoine. Tu peux libérer Jésus. Tu peux aussi le crucifier. Tu peux aussi sauver Babia Chokoro, son fils. Azaï Missien na yo, okoye pe ko casser. Ba prestation na yo. Kofi Olomide Agbe Pantoine. La Bible me dit, Romains 13, verset 4, les juges, parce que vous avez les juges, sont les ministres de Dieu. Tu as été monté, Mananzambe, Saint-Esprit, Kotakatna, quand il s'attend à souffrance, il y a des bouteilles. Kofi Bino Nambongo Ibele, on doit s'en cacher la tête. Pourquoi? Au Kasita Bolamou Yababia. Proverbe, Apocalypse 14, verset 13. Les bonnes œuvres, il a moutoté Sikazali. Ata Mongongo ya Chokoro Babia. Il chantait d'une voix angélique. Il avait contribué sur les quartiers latins. N'a pas de musique était. Dans une église au milieu du village, Nazali va bien un prophète du peuple. Pourquoi vous pensez na moi na wanate? Yami Sat. Tout le monde va polémique. Inutile. Il soigne ça moins dans la cadre, tout peut ça moins la chance. Mais na kosenga na bakinoa. Na bato est. Parce que bato est ba misa moto président. Bato est pe ba vota ka belende moto bimaka na ba voda comme na bino biloko nyonso wana. Innocent bima parce qu'il n'était pas un bon chanteur pour les bato nyonso, mais ba votaki. Et boy ba vota comme ezali business. Nombre ba bato ko sa mbongo na bango nde moto akobima. Est-ce que qui non? Vous votez Babia? Est-ce que est vous votez Babia? Ceux qui va voter Babia te na est belé Kofi a kosala eloko mon côté. Kofi peut aller payer par Vodacom. Ba ko pesa ba limite na bango na attribution na bango. Et comme ma maman bondeli na makambo bo voter belé. Mwana wana abime kosala malamu mais surtout comme kaka kofinga na bozo finga kofi bozo take boy na boy e kozala lokola
malédiction ekokota makasi pe blocage komona mwana wana moto moswa est kaka bango bato babimaka ti kaka bato est wana babimi tokotika tosimi motu malgré koyemba na ye ya grave Gez Mawet abimaki parce qu'il est un bon chanteur mais bato est bavotaki ebele innocent abimaki kaka innocent lekaki bato to bazoyemba te bagrand chanteur bazalaki wana innocent abimaki mpona nini bato est bavotaki bango ezali likambo ya Chokolilo alors soki bobandiki babiloko ya pamba wana tokotikela biso na bino tosimi moto oyo baloba ete liboki ya moninga basomela bakwamba te conseil na ngango. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Les prophètes John Ngefa, les prophètes du peuple, Bate Bele Balanio, je crois que nous avons basepeli. Déjà à la base, Batutu au bas opportunité qu'on a eu, ba retenir nini na passage na lelo na Afrique Lengi Télévision. Non, Afrique Lengi Télévision, ezali TV ya munene. Tozanga bino mikolo yonso ata tokabona ki likolo ya Chokolilo elelo tozongi pesa eloko zeloko pesa eloko mais voilà tozongi nazali na disposition na bino ngai donc nzambe apesa ngai matière esilaka te c'est donc na mono nzambe apesa ngai extraordinaire matière ezanga esilaka te te abakisanga nde kombati yalakisanga nde bitumba kobeta bimponda na bakofi abakisanga loko te kola pa mais je reconnais nayebi ye balongoli okuna te balongoli nga te bakonfokaki ngai ezali tosa pe secrétaire général oui apesaki ya bi c'est le fait omona alobi na ye makambo ne awa te secrétaire général abenga azalaki na ye kuna basuloli abengi mpe ngai abino respect ezongi lokwa mokonzi na yo te respect tozaka na barespect mais limite mpe ezali te nga mpe ezali mais soko tomonga masasi nga otombolo okitisi mingi tokitisi ozomona problème eza wana mais nazongi na nzela na ngai nalingi mpe lisusu batouche te parce que c'est un père de la famille aza mpe motu Romain 3:10 lobi personnage juste devant Dieu mais azonga na nzela akontinue mosala na ye tomonaki azobi na nzembo afali bloqué na condamné yango avec efficacité et na condamné yango fali azali ce que dit la Bible 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 17 il n'y a pas la relation entre ténèbres et lumière quand un homme de Dieu commence à bloquer et ça n'a pas si mini mais ayoki otolobi mbala sima sala ya mote parce que toto ko finga sanzambe ezali malamu te totika moto motala na nzela na ye oyi bango balandaki biso pito tika ntela koma bakambo ba bloquer wana muku na robi na bloquer te jamais ngala ça robi na bloquer te et puis kakeza robi na bloquer te mais le robot ça de c'est un évêque président il est chef il y a confession religieuse bazam même niveau na cardinal bongo bango tout même niveau même mikanda mais azonga na mwanzela muke alata épiscope mokonzi ekoza malamu mingi ba bloquer wana za pona fali popa za pona bisote mais toyo kaka to salaka mais to ko salela mote parce que kopesa biso le Congo te amo c'est trois bi bateri ba bota batisi ba yo qualité très bien voilà ta la conseil na pesa ngwana na pesa ka mbote ya suka o lukamba no lukamba wana je suis président mais c'est des jeunes dans pambola yo Rastaman pendant la carte caméra Richard Tessa voilà bibunde ya solo après boye bien moi la poto boye bien nga pe nous na ko ba pambola yo parce que juste c'est toi bi des jeunes millionnaires mo ga bimi na collège Stone Mukendi Oto bengi e mambeta botini Stone Mukendi Mutazo beta papa mabena Stone ne soka lexilo ko carte soka beti bozoki hero abeta bodolado mais au moins que era na soka Congo jeune millionnaire abimi na potote abimi na États-Unis abimi na carte ya Congo démocratique et puis na intérieur ouais bi comment on Stone Mukendi Storiro Somos dans les plus grands, on a des grands, c'est Mokila Njoko. Soko Simbi Ozoki. Vous voyez comment on est? Excellence Ngobi Lampaka. Mokila Njoko. Au sommet, je suis Simbi Ozoki. Soko Simbi Ozoki. Ngobi Lampaka. Soko Simbi Mokila Njoko. Qui n'est pas mon pète, grâce à que moi sur les bannies comme madame. Vous avez un peu à pour la mais quand même toujours attends yo dans ma background Nicolo. On dit que bandé comme dans Guinguiché à cause de Mandela ça.
na bumbu ndalo ko Michel ko on ba bumbu e kanela kala te papa hein atie bisika nzambe pambola ye pe pambola pe vraiment central surtout semaine na Tshisekedi au plazo puyengo Jacqueline Ngobila to linga ki bato ya ndenge wa ka Moïse Katumbi non to je absolument Moïse avec Katumbi dans 5 fois na ville ya Kinshasa parce que il est le premier olingo linga te excellence Jacqueline Ngobila Ngwaka komba suko bengite mokila nzoko ozoka Simba singozoka Congolais solo.